triste nouvelle, triste réalité. La famille, triste nouvelle. Sango ya pasi, sango ya mawa, sango ya kolelisa, sango ya kosala pasi mingi na motema. Ka ndenge tolobaka kolala kolamukana basango, kolala kolamukana ya pasi, kolala kolamukana ya mawa. Awa toye lisusu bandeko na nga na sango ya mawa concernant quartier latin, concernant Koffi Olomide bandeko na nga ezosala pasi matanga lisusu matanga bandeko na nga matanga na kati ya ba comédien na kati ya ba musicien plutôt lisusu bandeko na ngai ezosala pasi mingi na motema. Grande ma joie de vous retrouver encore une fois cet après-midi sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na ye lisusu ka ndenge boyebi soki mama Étoile Inès TV azana ya koloba ayaka toujours soki ya koloba ezalite en tout cas moyena ya ezate pe ekotikala kozala te. Donc à chaque fois que bomona kanga na yaka seke ya koloba ezalaka toujours et encore na ndenge moko ya somo na ndenge moko ya pasi pe mawa. Bandeko na nga lelo oyo toye na makambo ya quartier latin toyeli bino makambo ya Koffi Olomide ebele ya bato deja bakoloba mama Étoile na Koffi Olomide akufi to eza nani. Avant na ya kokota na mozindo ya mwa masolo na biso ya lelo ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse sombre, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et pour ça, la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi mpitu ya balisi bambote nanga na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote ka ndenge zalaka na ye moko la parisienne ya tongo madame Judith Dian po visa na système moko ya ki année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe kimobali esalaka te mpe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpo na baproblème ya mabota myome fibrome trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavker mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavker kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker okosepela. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, la famille.
je m'excuse quand ndenge toyebisaka bino batela santé na yo soki okobatela santé na yo te motu moko te akotikala kobatela santé na yo te yango eza toujours et encore malamu en tant que motu ovandi oyoki ke na nzoto na yo ozomiyoka bien te benga Gave Cœur na lombangu aya kosunga yo na ndenge pe na système moko ya malamu. Gave Cœur aza wana azosungaka bandeko nyonso oyo baza na problème ya santé na yo soki eza bien te en tout cas benga Gave Cœur. Joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer anniversaire na bango lelo toyebi ke boza ebele oyo lelo bozo célébrer anniversaire na bino kande na lobaka ko célébrer anniversaire ezalaka eloko moko ya malamu ezalaka lipamboli tant de personnes lelo oyo baza lisusu na biso te mais soki de ton côté nzambe azobatela nzambe aza na yo en tout cas eza toujours et encore malamu mingi koyaka ko célébrer plutôt anniversaire na yo yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe na ye mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mokolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko nyonso oyo baza na matanga bandeko nyonso oyo bazolela ka ndenge tolobaka toujours et encore kokufela ezalaka nzela ya mutu nyonso matanga ezalaka neti mbula matanga ezalaka neti mopepe matanga eyebisaka mutu te ke non lelo na koyepa na bino lobi kuna na okende pa ya bakingandi te matanga eyaka na ndenge nango na cadre nango na système nango yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na ba famille nyonso o baza na matanga na ba famille nyonso oyo bazolela y compris aussi Jibe Mpiana oyo autaki kokufela mwana na ye akufaki en tout cas ye pe toye ko présenter ba sincère condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Courage na bandeko na biso nyonso o bazoleka to baolekisa ba moment moko très difficile. Je sais que air mosusu dans la vie to komaka na moment moko makambo ezo simba te air mosusu o luka libala ezoya te ozoluka musala ezo simba te air mosusu eza voyage eza ya kokangama air mosusu eza mabota omoni ke no mabota kaka ezo simba kaka te yango na ye kopesa courage na bandeko nyonso o balandaka biso. En tout cas, quand ndenge Bible yebisaka biso que rien n'est impossible à notre Dieu, totie la kondimana biso ka epa ya nzambe oyo esimbi lelo te lobi ekosimba lobi yo pe okoya na témoignage na yo kaka ndenge bandeko mosusu bayaka na ba témoignage na bango. Voilà. La famille lelo toye na sango ya pasi toye na sango ya mawa concernant quartier latin ya nani ya Koffi Olomide ka ndenge toyebi biso nyonso Koffi Olomide yende président ya quartier latin Koffi Olomide azalaka musicien ya munene ya mboka na biso abanda koyemba kala koyemba na ye eza te keno ebandi lelo te koyemba na ye ebanda depuis kala bandeko na ngati lelo Koffi Olomide a continuera toujours koyemba bien que Koffi Olomide ayaka toujours na oya ye Koffi Olomide azalaka toujours mutu moko ya ba polémique mutu moko alela buzz na niveau moko pas possible mais azo teniraka toujours pona osepelisaka surtout bato to ya kovanda ka boye bandeko na nga ba ye kopesa biso sango ya liwa concernant groupe ya quartier latin na bandi ebele ya bato bayebi kombo ya ndeko na biso oyo auti kotika biso natiela bino nano photo botala ye na bukebi. Voilà, na bandi ebele ya bato tomoni déjà photo na ye kuna kombo na ye ezalaka nde Chamberton aza ex musicien ya groupe quartier latin Chamberton o déjà babandai kolanda musique ya Koffi Olomide depuis kala. Je suis sûre et certaine que lelo oyo baye ko se rappeler na Chamberton ndenge abandaki koyemba na groupe ya quartier latin lelo oyo Étoile Nines TV aye pona ko informer bino que non Chamberton aza lisusu na biso te Chamberton aye kotika biso bandeko na ngai ndenge eza boye matanga na quartier latin ezo sala pasi mingi na motema ezo sala pasi surtout na côté ya ba musicien na biso bandeko ebele bakoya koloba oh mama Étoile ayembaka lisusu na quartier latin
musicien te, mais quand ndenge toyebi ezalaka ba acteur na ba actrice ba musicien bandeko nanga bakufaka na bango te. Donc soki tozongi na banzembo ebele ya Koffi Olomide tokobandaka toujours komona ngo banzembo na ye ya kala, tokobandaka toujours koserapela na ye. Aza mutu moko pe asala mbutu asala pe kitoko na miziki ya mboka na biso. Donc c'est tout à fait normal lelo oyo toya kolela ye kaka ndenge ezalaka. Toye nanu mpona kopesa ba sincère condoléances na ba famille ya Chamberton, ba sincère condoléances de la part ya Étoile Nines TV. Toyebi ke ezosala pasi ya makasi, ezosala pasi pe mawa. Toyebi ke ata soki lelo biso toye ko présenter ba sincère condoléances ezate ke no yango nde eko changer situation to ekolamusa Chamberton te. Eotikala kosala bongo te, mais toye kaka mpona kopesa bino courage ka ndenge ezalaka. Ba sincère condoléances na quartier latin, ba sincère condoléances na Koffi Olomide, ba sincère condoléances na ba Fally Ipupa parce que bato oyo Chamberton oyo ayemba na Fally Ipupa, bayemba bazalaki ba collègue paka ndenge ezalaka mwa mbutu ezangaka te, mais kokufela mutu oyo déjà bo travailler na ye, en tout cas ezalaka toujours pasi pe mawa, ezalaka toujours pasi mingi na motema, ezalaka toujours pasi ya makasi penza. Tant de personnes bakoya kotuna nga Chamberton nango akufeli wapi, azalaki wapi. En tout cas la famille Chamberton akufi na poto, azalaki précisément na Paris, nde place abandaki kovanda. Abando vanda na Congo te, akufi na Paris. Information wana toye kozwa ngo ka lelo o na ba pokwa yango bomoni na sali yango. En tout cas bandeko nanga jusqu'à présent tozo meka kokota na mozindo ka ndenge ezalaka toyeba nini ebomisaki ye, parce que toyebi ke déjà dès le départ Congolais alingaka toujours ayeba akufaki na nini, nani mutu abomaki ye. Surtout na Congo na biso ba Congolais tondimelaka na biso liwa te. Biso ba Congolais c'est comme si Nzambe akela biso tozala na biso na se ya na moi pour toute une éternité. Yango penza ezalaka biso ba Congolais. Soki ka Congolais mutu akufi, Congolais azalaka kaka wana famille na liye ba famille na ye ba liye. Wana seke Koffi Olomide alekisi encore mikolo yo ba musicien la famille baza kokufa se kokufa. Ba musicien ekomi pasi pe mawa bandeko na ngai. Eloba tandeko mosusu ba musicien ekomi nini. Topemaki na kote na bino tomonaki keno ezaka ba comédien nde baza kokufaka. Awa sikoyo ebandi pe ba musicien pe ba bandi. Yango na lobaka bandeko na nga vanité de vanité, tout est vanité. Na se ya moi oyo kobetaka tolo te keno ngande. Parce que ndenge toza boye, toza baleki nzela. Na se ya moi oyo tolinga te toza baleki nzela. Lelo oyo tolobi Nzambe akoki kobengisa yo, lelo oyo tolobi Nzambe akoki koloba non c'est fini, il faut okendo pema. Moyen osala autrement ekozala te pe ekotikala kozala te. Yango eza toujours malamu, sala bolamu na se ya moi, sala bolamu nga surtout na encourageaka batu. Sala bolamu tambola pe malamu na batu. Kozala mutu te keno yo obetiaka ka batu mabaku, yo obetiaka ka batu mitu te. Zala mutu oyo akozala exemplaire, zala mutu oyo akozala keno ata soki lelo okufi batu baloba malamu pona yo. Ka ndenge biso nyonso tomonaki liwa ya Seguin Mignon, ebele ya batu tomonaki bandeko na ngai, tomonaki makambo ndenge kendaki, tomonaki makambo ndenge tambolaki. La plupart de gens baloba malamu pona Seguin Mignon. Quel que soit le musicien gospel, bayaki tomonaki le frère Michel Bakenda ayaki kutu représenter ba sincère condoléances na ya lobi mosuto kendaka na ba concert bo kutana un vieux bien, bo comprendre. Donc ezakaka kolobake na se ya moi oyo yebaka ndenge ya kotambola. Biso tomonaka mingi surtout na côté ya biso ba Congolais tozalaka parce que mutu kingandi ajouaka na orchestre kingandi siko na orchestre wana parce que azana besoin à impressionner boss na ye akomi kofinga ba boss ya ba orchestre kingandi. La plupart ba Congolais bazalaka bongo parce que solo la kana mutu kingandi akomi kofinga batu mosusu pour que a impressionner kaka boss na ye, la famille. Mokili oyo eza moke tango tokufaka tango tokendaka wana okotikala kokende na boss na yo te.
kutu makambo ya liwa tango bato bakufaka okotikala kokende na papa na yo te okotikala kokende na mama na yo te. Donc liwa ezalaka nzela ya mutu moko na moko, ozokufa yo moko nde ozokende na nzela na yo. Eza te keno okende na mutu kingandi ekotikala kozala te pe ekosalemaka te. Alors yango eza toujours malamu en tant que mutu bandeko nanga, bisika nyonso ozali, bisika nyonso olandaka Etoile Nines TV, yeba ndenge nini ya kotambola, yeba ndenge nini ya kose comportaka, yeba ndenge nini ya kozalaka. Pourquoi ata soki lelo oyo eindeli yo, ata soki lelo oyo kufi, bato babanda koloba bolamu na yo ezalaka bongo. Mabele mokonzi bandeko nanga, vanité de vanité, tout est vanité. Ebele ya bato na se ya moi oyo bandeko nanga babosa na kakeno lobi to après lobi bakokufa. Ebele ya bato tokanisaka kakeno toko vivre na se ya moi éternellement. La famille toyeba totiaka na mutu ke na se ya moi toza ba pèlerin, na se ya moi toza ba paya. Lelo oyo to lobi Nzambe akoki kobengisa biso. Tango Nzambe akobengisa yo okokende wapi, okosukela wapi. Bongisa nzela na yo. Soki oza mutu oyo ozolanda nga pour la première fois oyebi na yo Nzambe te, en tout cas na osenga na yo luka église place oyo basambelaka, luka elongi ya Nzambe, Nzambe ya lola aya komona yo, opesa vie na yo epai ya Nzambe. Bato mosusu bazalaka na bango azo vivre na ye, tika ngaka na vivre, tika nga na sala o nyonso na kolinga na sala, tika nga na sala o nyonso na monike eza ya kosala, me obosani keno lelo oyo okoki kokufa. Mutu na mutu aza na ndenge na ya kokufa. Il y a de ces personnes o bakufaka na se ya peungi, omonika mutu aza ya kolala akufi mbala moko. Eza na bato mosusu pe babelaka, omona penza abeli penza akia epai ba docteur balobi boye. Il y a d'ailleurs ngana lobaka toujours et encore, il y a de ces personnes au bazalaka chanceux na cadre ya koloba ke abeli tina ba docteur balobi, en tout cas bibela bela na yo oyo okotikala kobika na yo te, okokufa wana sikoyo ekozala soki obiki eza kaka miracle, eza kama wa Nzambe. Peut-être bato wana okozala na temps ya makasi ya kokende koluka elongi ya Nzambe, okokende penza na mozindo oluka elongi ya Nzambe, Nzambe limbisanga, okomi pe kobongisa na bandeko mosusu oyo moni keno osala bango mabe. Mais eza na bato mosusu olamuki ka na tongo boye okeka ndenge ezalaka ona ke musala kana nzela musala accident okufi, kana nzela musala okwei okufi, kana nzela musala bandeko nanga mwa makambo ekomeli yo, en tout cas ezalaka toujours pasi. Yango to bongisaka bisika ozali, façon na yo ya kotambola, façon na yo ya kozalaka, façon na yo ya kovivre na bato, to bongisaka to yebaka ndenge nini ya kovivre na bato. Pourquoi? Parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Toza bapaya na se ya moi lelo tolobi Nzambe akoki ko bengisa biso. Donc soki Nzambe abengisi yo lelo oyebi ke je suis dans les bons. Ata soki na kufi nazo kende nanga kopema na kokufa teke na tikala na se ya moi na kokufa teke na banda kotambola se kotambola okokufa na yo na ndenge moko bien, okokufa na yo oke na yo kopema kaka ndenge ezalaka bandeko nanga na ndenge moko ya bien. Pona bandeko mosusu o bayokaki message bien te bandeko nanga ka ndenge tobeta lisolo ka ndenge tosolola ex musicien ya Koffi Olomide na kombo ya Chamberton lelo oyo auti kotika biso. Bandeko nanga na cadre ya ba musicien mwa matanga ekomi mwa ebele tomonaki awa Mignon Sagen akufaki, tomonaki Papa Zulema akufaki, tomonaki ndeko na biso mosusu moko pe akufaki. Et d'ailleurs moto apostaki ye c'était Koffi Olomide, moto apostaki ye na bosani mwa kombo na ye. En tout cas bandeko nanga lelo oyo toya komona lisusu Chamberton ye pe de son côté aye pe kokufa, akufeli wapi, akufeli na Paris bandeko nanga. En tout cas eza situation moko ezo sala pasi ya makasi, eza situation moko ezo sala pasi na motema, eza situation moko ezo sala pasi pe mawaka ndenge toyebisaka bino na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Ka ndenge to mesana na biso kopesa batoli nga na lobaka toujours chaîne na biso eza chaîne ya bana Nzambe, chaîne na biso eza chaîne oyo tokoki kosolola nyonso mais toli ekoki kozanga te. Parce que place oyo bana Nzambe batambolaka ezalaka toujours malamu botambolaka malamu. Eza na bato mosusu
babengaka kutu biso balobaka o mama Étoiline merci beaucoup mpona batoli na bino esungaka biso makasi parce que na se ya moi oyo eza na motu moko te oyo ayebaka nyonso biso nyonso toyekolaka okoyokaka mwa toli motu kingazi apesi mwa toli yo mpe ozwi mayele omona ere mosusu toyokaka yango ata na bafilme omonaka mwa scène moko boye eleki na filme eyekolamusa yo eye kotelemisa yo ka ndenge ezalaka yango bandeko na nga nayaka toujours na préféraka toujours koyela bino batoli na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu mpenza mingi makasi. Lelo batoli na biso toye kopesa mingi epai ya bapapa. Bapapa botenir nga rigueur te mais ezala malamu toya topesa bino batoli parce que Bible yango moko yebisaka biso que mon peuple périt par manque de connaissance. Eza babilo mosusu oyo esalaka keno bato bazokweya yo kokanisaki de mon côté na yebi nyonso de mon côté ngande te. Eza babilo mosusu ezalaka toujours malamu toye topesi pe batoli kaka ndenge ezalaka na ndenge moko ya bien penza mingi makasi. Bapapa ebele lelo oyo bakomi ko exposer basi na bango sans que bango moko bayeba. Mibali ebele lelo oyo bakomi kaka soki mwasi aboti c'est fini. Ye moko azoloba keno asi aboti aokende wapi nani mobali mosusu akolinga ye me bobosanaka ke bino mibali bokipaka te. Bino mibali bandeko na nga mibali ebele bakipaka na bango te. Tomonaka awa mwasi tala zemi munene mwasi ere mosusu azokoka ta kotambola te me omona na ngambo kuna mobali mosusu azolinga ye azofina ye miso. Yango esalaka mibali mosusu babosanaka. En tout cas na ye kopesa bino conseil bapapa bino bolandaka biso bino o bozalaka aussi oboti na mwasi bana 5 na makanisi na yo ozomitia keno natika ye alata bilata alata ndenge azolata nasala iloko te akokende wapi nani mobali akolingaka ye bozo exposaka basi na bino sans que boyeba. Mwasi bakengelaka ye mwasi bandeko na nga azalaka mutu moko alingaka mais soki alobi ke lelo aina yo akoyina yo na motema mobimba. Mibali basalaka na bango kindumba. Mobali yo okoki kosala kindumba ndenge olingi mais le jour oyo mwasi akoya kotelema akoya kosilika mwasi alobi ke nga na osala kindumba yango bomonaka bamalade ekotaka na bandako yango bomonaka baliwa ekotaka na bandako. La plupart Zambe akela mwasi na kindumba te. Mais Nzambe akela mobali na mwa kindumba. Mais mwasi Nzambe akela ye na kindumba te. Soki lelo bomona basi ebele bazosala kindumba na bandako mabala eza na basi mosusu oyo tokoloba tokoya ko confirmer ke eza ba lien familial. Mais eza na basi mosusu bazosala kindumba par manque ya considération epai ya mibali na bango. Yo mobali soki okonsideraka mwasi na yo te. Yo penza mobali osheriraka mwasi na yo te. Yo penza mobali opusaka mwasi na yo toujours mosika na yo. Yo mobali otie kaka musala liboso. Il y a de ces mibali bandeko na nga ye eza kaka musala ekende liboso. Omona ko préférer abando sala di lundi au dimanche azalaka na temps ya mwasi na ye te. Akipaka mwasi te. Ye pourquoi? Parce que mwasi asi abali et asi aboti. Nani mosusu akolinga ye. Mwasi azalaka besoin na présence ya mobali, mwasi azalaka besoin na affection ya mobali, mwasi azalaka besoin na présence ya mobali. Eza bongo. Nature ya mwasi ezalaka tellement compliqué. Nature ya mwasi. Lelo oyo akoki ko persister lobi kuna, akoki ko changer makanisi na ye. Akoki ko mona keno, nanga pe naza na besoin ya moto. Je n'encourage pas basi o basalaka kindumba, mais na ye ko décourager bino ba papa. Lelo oyo bozo consideraka basi na bino te, yo moni mwasi na ye neti kaka. Avanda kuna asi aboti. Yo penza na mutu na yo na makanisi na yo otie mwasi avanda kuna asi aboti akokende wapi? Akokende wapi? Ka ndenge yo zoloba akokende wapi na sima kuna na mupanzi kuna eza na mobali mosusu o azotalelaka mwasi na yo matin midi soir. Batela mwasi na yo. Yango oyo bokoki komona lelo oyo mibali obele bakomi kofingama. O omoni ozalaki na makasi ya kozwa mwasi charge ya mwasi na yo te lelo tokutosuki wapi? Sala mais yeba ke mwasi na yo pe aza na besoin na yo. Mwasi na yo aza pe na besoin ya présence na yo. Considération ezalaka vraiment important dans les mariages. La plupart quand ndenge na uti koloba mibali omona mibali mosusu eza kaka dictature na ndako ya libala.
ye kaka nde bosala oyo ya koloba yango kaka ifo nde bosala te. Considérez mwasi, considérez pe banvi ya mwasi na yo. Mwasi na yo soki aye na mwa ide moko boye meka ko considéraka mwasi na yo eza te ke no kaka yo oyo yo koloba oyo yo ko décider yango nde bokosala ezalaka bongo. Libala etambolaka bongo te. Soki ozopesa pe mwasi ata soki oyebi ke ide o mwasi na nga azopesa ekosimba nango te metika ye nanu ndima yango nanu otala place bozokendele. Soki omoni ke échoué mbala sima nde koyebisa ye lobi omoni ide wana nalingaki na boya na nga me vike na boyaki na nga kobetisa yo libaku te yango wana nalingaki mpenza tomeka nano na ide na yo esalaka mwasi bien. Mais soki yo kozala kaka yo moko ba décision na yo makambo na yo nyonso yo moko ka osala en tout cas ekozala pasi pe mawa. Ba papa toyeba ndenge nini akonsideraka basi soki lelo bomoni ba mama ebele okomona mobali moko kitoko ata kutu aza nango te mbongo malonga aza nango te mais mwasi penza avandeli ye na ndako. Il faut bomitunaka la plupart ya mibali wana baza ba mibali o bayebaka valeur ya mwasi ba mibali oyo ba considéraka pe parole ya mwasi ayebi ke ndenge na bali boye mwasi na nga pe aza na parole na ndako ya libala eza te ke ka nga nde mutu na kobandaka koloba te mwasi pe aza na mot à dire na ndako ya libala. Yango bomona mwasi ako préférer avanda na libala bongo ke avanda na libala oyo mobali aza na nyonso même mobali dictature na mwasi esimbaka te. Kindumba kanga nena lobaka kindumba ya mwasi ezalaka mabe koleka kindumba mobali. Mobali akoki kosala sala na ye kindumba ndenge alingi mais mwasi soki asali ya yeba ndeko nanga en tout cas ekendaka toujours pasi pe mawa ekendaka toujours ya mabe mingi makasi kaka ndenge boyebi na ndenge moko ya malamu na ndenge moko ya somo penza makasi. Voilà bandeko nanga tokomi na mwa suka partage na biso ka ndenge na yebisaka bino toujours et encore biloko kitoko eumilaka nango te. En tout cas suka ya makambo na biso ya dossier na biso ya lelo yango oyo tokomi penza na mwa suka ya partage na biso. Soki otelaki biso j'aime te na osenga na yo tiela biso j'aime. Soki osalela biso commentaire te en tout cas salela biso commentaire. Soki nano salela biso partage te na bolingwa nzambe kande tolobaka salela biso partage ekozala malamu et encore malamu mingi. Bandeko nanga soki ozalaka na numero ya Koffi Olomide ekozala malamu benga Koffi Olomide. Soki ozalaka na numero ka ndenge ezalaka na ndenge moko bien na système moko bien oza na page ya Facebook ya Koffi Olomide en tout cas ekozala malamu kota kuna présenter ye ba sincère condoléances na ndenge na système pe ya kitoko mingi makasi ezalaka bongo. Suka na biso yango bandeko nanga biloko ya kitoko eumelaka toujours te na ndenge moko ya somo. Bye bye et à la prochaine.